Voilà, merci Nabino Nosso bozui occasion ya kolanda biso lelo dimanche à lelo berté de na Zambie moko ba journaliste mboko yo. Ina isa bino lelo tuye kotala frère José Nzita. Oui, frère José Nzita c'est un artiste où vraiment à salaka honneur ya musique congolaise. Na ibeteli na ye na yembeli na ye. Plus surtout que na ndenga bonzambi tala kaka. Alors, pour la moto na Nzambe na lobaki lelo fona mona ye. Ata soki tozala na bataya bambula na kata mbula di ko batakala babondela ka basala ka prière mbula ekatana ka siku ngate hein siku ngate ngako kata mbula te frère José Nzita mbote na mbote mingi na bande ko Holanda biso na itando equipe mbote na yo Berté Jonga le grand journaliste nazane sengo mingi ya ko se retrouver na yo na ebiti esali kala na yamba ka kana canal fiti ya zamani bon kala ya ko sakana te vraiment mais Nzambe lukula azala mutu abatela ka bato malamu le amen 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 sengo vraiment makasi esalinga plaisir fort frère José Nzita boni ndule mikolo bon et sincèrement ndule mikolo yo etambolité donc même ba répétition ezalaki penza te kala mingi nde toujours reprendre ba répétition pour na des confinements ndenge salami nde to bandi ba répétition de sikoyo donc tout était vraiment bloqué très bloqué et tozalaki moko na banda ko batela ka ba geste barrière pour malade yango ezaki na balabala tozo banga donc au malibando kutana nango et amala mozaki conseil pour na biso ka quand il y a rien à faire à l'extérieur de la maison c'est mieux de rester dans la maison pour éviter la maladie. Donc, tu préférais y rester dans Katanda. Tu as juste un groupe de WhatsApp, la santé. C'est ce qui était important pour nous. Donc, vraiment, ce qu'on a mis, tu as banda. Donc, biso to banda répétition. Donc, lobby, lundi, déjà, le dimanche, lobby, lundi, tu as répétition. Na biso correctement. Mais, maladie, oyo, écoute, vraiment, anal mondial pour. Et sali oyo nanu to monati mais yo lokola mosali Nzambe ça peut être prêché quoi bon mosali Nzambe lokola ngai na koloba c'était prévu hein ba averti ba bangaka te nous sommes les avertis de la parole de Dieu tanga ngo na Bible la Bible dit que ekoya il arrivera un moment où bat bakoko bimali souda ndakute c'est écrit il arrivera un moment où la maladie va terrasser le monde. Les gens auront pour ennemi que les frères de leur propre maison. Vous entendrez les guerres et le bruit des guerres. Tout ça, Nzamba c'est à l'obaka déjà. Nzamba c'est à l'obaka. Moi, quand je dis Satana, Ananguya, Tamukiete, Yawokamba Mboko, yo Akanga, Konzabiso, oh Satana Moutaché, oh Satana. À cause de la yé, Mouta créé maladie. Mais ce n'est pas lui qui peut se permettre à Tchangona Mukilo. Non. Ce qui Nzamba permettre Corona, Nzamba permettre Angoye Yapoyenda Lingi. Il avait un plan où il y a soit pour construire Mokili Baye Baké Yazalaka, soit pour Bangi s'appelle Batoubaye Baké. Non, il faut craindre le Seigneur parce que Aza capable de Kangamonde Mobimana 2 minutes. Talaga Yomoko. Oui. Nabato Bambongo, Babili Geti, Banani, Bakoko Bimandate. C'est que somba corona to mona yo muta ko kité ça dit ba président ba Fukami tout le monde a Fukami a comino to bon de la Nzambe en tout cas il faut implorer la grâce de Dieu to ko comprendre que Yesu ndaza mokonzi on a yamba nzembo langa ko na bi Jésus champion na yamba champion pona balabala ya zalaki tant mino bozo bomba mabomba bozo banga ko bima ya za ko tambola na balabala donc Yesu nde suka ya masolo bova na bino ya pour ko sa iloko te Yesu nde mokonzi donc tout ce que vous faites là sera lobi niet. Frère José Nzita, nakotala ndenge corona isali, nakotala ndenge betape nyonso toleki na vie. Tukoyi koloba nini? Pour Bible lobi Nzamba asala likambo te sans avertir basali là. Oui. Mais cette fois-ci, nga na oloba na Kongo nana. Toloka kite mutu moko prophétiser ki. Et puis même biso kana mpoise. La prophétie mingi to moyo kanga ke. Non, ils ont sila kala mingi te. Mais ndenge yaki, to koloba kenza ma Non, il y avait des prophéties comme ça. Ngana landa de ko Roger Baka. Alobaka ga mikolo zo ya to kangama ndaku. To ko bimate to kene banda kwa Nzambe te. Na yoka ka lobaka ngo. To kangama ndaku to kene banda kwa Nzambe te. Nzambe batune ko sala mapona ya Nzambe yemo muta ko separaiza na ndengwana. Donc j'ai compris que corona oyo amonaki yango mayebaki koloba ayebaki tekeza yango alobaki il y avait d'autres prophètes sous balobaki yango ba prédisaki bazalaki na bango mais mutayebaki gravité nde aya makambo ngo azalaki te biso tout to sutuka to sutukeli nde degré ya makasi yeli
na ndenge efukami mokili mobimba ya lokola nzambe azotala filme na ye na tv na dvd siko atie stop sikoyo kamera télécommande na maboko na ye moko siko nani akotia play po stop na maboko ye mutu atie stop donc kola atiaki mpena mokili stop mpena ya ndenge aosakana te vraiment mokolo mokili azaka mokolo mokili frère Josinzi tomoni dernièrement obimisaki épice moko kamusi bato ebele basepeli na yango bamosusu mpe balobi ndenge c'est le point de vue ya motu yebisa biso yango c'est une inspiration divine frère Josinzi ta akanisa yemba ou bien ndenge nini opus wapi ya Congo Nouveau oui ah mais oui il faut tolobela yango omoni Congo Nouveau nayebi te naloba ndenge nini bandeko na ngai moment confinement oyo mpona bato mosusu ezalaki ya regret mais mpona biso baoyo baaverti ezalaki mpona biso très bénéfique ngai na oyebisa yo bao batangaka biblia batangi yango bien na confinement talaka pendant 5 mois bao bafeyetaka mpena bible ngai nakoti bible natangi bible nazo biso na ndenge akosaka mpe nazokontinue kaka kotanga yango na bamoma oyo donc nzambe aenseigné biso mutu na forme na ye eza na bato ebele bakomi bapasteur bandako na bango mingi ezalaki yo na mama bazoyokana te nkola soumettre bino bozala sika mo ok wapi oza obligé obongisa na mama donc eza na bakambo ebele oyo esalami na confinement oyo vraiment ebongisi bavie bamabala bandenge ya bato et puis deuxièmement nakoloba bafrère chrétien na basœur chrétienne biso baoyo tozalaki na bapasteur pembeni na biso te kala tomoni baresponsabilité na biso te omoni bateyaka teyaka yo kuna yo batie loka loboko na miniti oyo yo moko okomi pasteur na ndako na yo moko okomi tia loboko yo moko okomi capable ya kobondela. Dieu voulait enseigner beaucoup de choses na confinement oyo en tout cas était même na basœur na biso na bafrère comment prier comment soki likambo ye na ndako kobenga nanu pasteur te obandi ko intervenir yo moko au nom de Jésus yo moko koloba ngo nanu omoni responsabilité omoni ndenge la commission prophétesse na ndako na bino. Voilà, donc moi j'ai béni Dieu parce que a formé biso mingi ya bato comme ba pasteur ba prophétesse ba ndako ye moko avanda zo ba vision comment interpréter boyende ezalaka ya mikolonos to kozaka liboso ba pasteur na biso te. Voilà, boya ku na nzambe ba mususu ba mais era moni que non akomi nzambe sunganga okoboya ngo ndenge nini na libando zokufa te ozotala bazokufa bebele ozoyeba te kokontrole na ndako mokolo nini tika yaya mingi bakomi nkolo yawe soko kosunga te okosambela omoni osambeli sambeli bien yomona loba ina nakota prison te mais prison ya liboso akote na ndako confinement mais oui nzambe aza nzambe ayebi ndenge ateyaka bato ye moko ayebi ndenge ni amemaka biso. Je crois j'ai béni Dieu aza moto basambisaka ye te tokufundela kasho nini tribunal nini tokufunda ye moko souverain ye moko nyonso asali asalaki ndenge asalaki mpe esili point barre kasi kanga ye totala donc biso toaka obligé tobala nzambe merci ndenge osalaki biso bon zwaka lokumu okenda ye wapi voilà na nzembo nde sikoyo après wana nde nzambe ayi kofungula ngai mémoire na kati ya nzembo na kati ya confinement. Jour moko navandaki Tchonga nazokanisa mingi sur musique nanga tabi Seigneur naza na 6 albums sur le marché mais vi na ngai kotala album nanga na nde vi na ngeza sous d'autres cieux ko kanate sous d'autres cieux musicien ko salika nzembo moko na États-Unis wana akomi milliardaire kana nzembo moko minga naza na 6 albums ako pema na yepe ya apemi asala rappel le côté le lot tozana a plus de 100 combien de millions d'habitants na mboko na biso to comme na ba 100 millions d'habitants mais na raison le lot so mboka na biso muta sombi kaka ta cede moko yanga na $1 de to 100 millions na koza millionnaire na koza na vioté mais pourquoi ba artiste ya Congo bazolela poani tozolela nzambe na ngai tout ça ba congolais bato ba yebi nzambe bato basambelaka tout ça plus de 85% ba chrétien na mboko oyo est-ce ba chrétien ba somba ba album na bisoté poani na ngoto teka bien te na mboko oyo pourquoi ba mise tozolela kaka limunta mise kozwa likamu to komo benga mama Olive to komo benga mama Denise to komo benga Fati e ba pona nini biso moko ba musicien to ana mbongo nde tozali awa mais mbongo ngo tozomona ngote pourquoi na bando raisonner na bien nzambe mboko oyo poani nini ti lelo boye bato musu 45 ala ndako mina na balite azoye bata okende wapi ndako langage to teka ka mboka ngo to kabulalar yo teka mboka kabulalar diama kutu mutateka ka oyebi mutateka ka te mutakesa la commission ko teka Congo yo yebi ye
bakotyango prix nini ese bakokabula mbongo ndako na ndako okosutoka biso bimasi toteki yango oke wapi na Botswana na bando raisonner siko nga moko na ko comprendre siko nzamba moyebisa ngai zana yebiso makambo eleka na mboka na bino tabita mboka na bino ndenge zalaka tala ndenge zalaka na bando tsa peut-être je ngoyebi ke biso to boya nzambe sera Mobutu to boya nzambe na mboko Mobutu akomaka nzambe na mboko moi je ne charne pas contre les Mobutistes bato Mobutistes ba okamsanga muso zo balanga José Kebayo Mobutu master na yo afinga kutu non mais atuna ta biso peut-être jonga to afinga bi Mobutu master na yo Mobutu master na yo Keba Mobutu mambo sali fatia selongo Kabila selongo bi mon frère merci na ndengo oloba mais oye bakata zo finga nga wana to ana retard makasi spirituellement to aki bloqué mamno mingi petambolite Nicolas Mubaka Mobutu aloba na mboko on acharne pas contre lui mais azalaki ignora ya makambo nzambe Mobutu ayebaki makambo nzambe mingi te bande ko il faut croire Mobutu ayebaki ba marabu Mobutu ayebaki ba primakuria Mobutu ayebaki kisi na mboko ngai na mboko na zakotanga mona so Mobutu azoleka bobimi na classe il faut boya tina pomba tete boya ko betela Mobutu baboko po aleka ba ministre baza sans ignorer monsieur bazalina na bomoy bino boza ko yembela Mobutu na réunion ba ministre Mobutu aleki boso iye Mobutu elombe iye Mobutu elima iye Mobutu mobikisi iye Mobutu mokangoli yo mobikisi mokangoli yo umoni système de nzamba moni to komisa qui est nzambe alobi ye moko na monoko na lobi s'il faut faire le pacte avec le diable pour la paix au Congo non mais on peut pas faire la paix au nom du diable quand même. Non, Berthe, ça, ce n'est pas une paix. Non. Une paix au nom du diable. Non. Jamais na kolo bana osala paix na ndako nanga au nom de Satan. C'est ça la marathon. Hein? Otonga paix na mboko au nom du diable. Oh le diable te dit que c'est lui le père du mensonge, il y a un destructeur. Mais le Dieu le Dieu de paix c'est Jésus. Ba sala ka paix. Ba moni ke Mobutu asala ki paix na Satan. Tala siko ndenge mboke tikalaki. Et puis avant que Ndealaki Batubatikali à lobby, je pars, mais après moi c'est le déluge. Quel souhait c'était vraiment un souhait compliqué. Je pars, Mobutu, je pars, mais après moi c'est le déluge. Bon, déluge et ça la maille na maille. Déluge et ça maille na maille. Moi yo chata immeuble et ça Berthe Djonga batinda même nani oui adima kwa prophète malin batinda même pigeon akendo tala mai no wazo tinda bikita kengela soki omona tasika kotelema pigeon azonga corbeau akenda alia babiloko ya epola akutane baba minuto epola alia batindi pigeon na moni surface sika to kotelema te mai ezana no ebele pigeon azonga yebisa no akoka kotelema te po mai ezalaki nano neto sozo comprendre bon likolo mai okotonga nini rien pour délige za mai ezaki souhait moko ya mabe alobi après moi yango ba présence so ba yena sima na ye moi ba tonga malamu ezate ba koka kozala ba pensée ya malamu ya kotonga mais lokola prophétie ezalaki mabe lokola hôtel Mobutu atikaki ezalaki nanu na mai wana moi ba tonga bien ezalaki te fallait recourir na sima bo renverser hôtel ya Mobutu yango moni fati tango aye alobi nga na kotonga boite to banda liboso ko benga nzambe azonga na mboka po nzambe to bengana kiye to komisaki Mobutu nzambe to adoraki bato to koma ko adorer bato to bomi bato to meni makila bato na mboko oyo to yebisa nanu nzambe pardon. Voilà un président oyo azaki na précision na molimo na ye aye a 5 donc nzambe la tinga film nyonso ndenge zalaki alobi nanga nzita yemba yango nde yango moni na tiena yembi Congo nouveau lelo bato mingi bazo benga nga koloba José merci au fongoli biso mémoire José merci au fongoli biso mémoire mais quand cela ne tienne et ça quand même na bato kaka bazo finga ngai flatter o lukambongo fafachi wana mabenga yango ki jalelo azaka na message te jalelo musana ye boleki bango omoni ba présence ba leki ba kokate yondo leki nga lobi bongo te o fachi oleki mbutu Facho leki Kabila nga lo yibongo te nga na lobi makambo yo ba parallélisme d'ailleurs de côté la politique te je suis entre ba parallélisme spirituel na sali maloba Mobutu alobaki na maloba on Fachi alobaki na sali moi parallélisme bi ndeni Mobutu akoloba biloko mabe boye ndeni ni Fachi aye alobi makambo malamu boye bien aimé dans le Seigneur chrétien n'est-ce pas tout bundaki na yo tozo sambela mikolo nyonso que Dieu nous donne même un président oya yebi moi moke maloba nzambe tozo ko sambela na yo de lo bosani
tokenda même dans stade koloba nzambe apesa biso ta mokonzi moko oyo ayebi ba valeur chrétienne lelo nzambe apesi biso faci siko yo ozoboya su faci yango oza chrétien. Or la Bible dit priez pour vos autorités. Est-ce que kolongo la version on a la Bible bandeko. Voilà, c'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. Frère José, la Bible lobby Élie est un homme de même nature que nous. À 50 ans bakata. Bakata ouais. Sigo ngai sigo, ngabi na même nature que Élie dit. Oui, pour na yebi Yesu. Amen. Voilà, frère José dit, nous aimons tout landi, tout sentir inspiration ndenge yo moko lobby awa que tout droit. Oh, Natala, même biso na RTNC. Jour où le président de la République a levé état d'urgence. Nous avons dit 3 fois. Amen. Amen. Avant message à président. Amen. Amen. Ça, tout le monde a compris. Amen. 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 Mais oui, na pas mboli nzambe mingi parce que moni les loyo tant sous bato bazolinga bamona ba congélateur ndoko ya ikolo na ba TV banda to sambela ki na stade tozo bisa nzambe to lingilo kwa ba congélateur ko ya to mona neti kaka to bandolia mbala moko or na koyebisa bandeko ba osala ngai nzambe ce qui a délivré mbala moko mais ba processus ya délivrance ezalaka malembe. Dieu nous a déjà délivré mais toi qu'est-ce qu'on a ba processus ça veut dire tous on a traversé to wuti na Égypte toujours kota ce qu'on a Cana la terre promise o nzambe tanga fungula ki mai bana Israël bazako traverser na makolo bazaki na ba vionté bazaki na makolo bazo tambola na makolo wana bazako tambola mabanga ezalaki bako tout na pe linzake ko longwa donc ba désordre la traverser ezanana yango do bandeko batala moi ba prier zo mata moi dollar mati moi nini ko banga no ngote eza biloko to kendo sili ça passe tie ko sila to mona dollar ekiti boti na bade donc eza na ngo problème te pour mes ande siko awa to zo bundana na traverser na kata traverser basani ko koya na kata traverser pine ya vélo ko longwa na kata traverser ko jumba ko motuta no ko ici pe mwana tout ça ba lobaki on a kata bible été mais oye ba que traverser ne soit za ko traverser d'abord ezaki ya kobanga mai nan ba mona mai kabona te siko bato zo traverser na kata mai mi balé panzana yo imaginer donc tu zo kata mai yango na mutema pere mo zo beta donc ba yo kata pena na ndenga kobanga tout pouvait arriver donc na yebisio que Congo to na niveau ya traverser to zo katisa et kala mingi te to kota na terre promise yango moni déjà nkolo ye moko lokola makolono ezala kiawa tala ndenge justice evandi Berthe Djonga. Vraiment. Justice et vandi. Oh, la Bible dit, notre Dieu s'appelle le Dieu de justice. Et si kaba remarque la justice, et si kama kolo nzambe vandi. Ce qui est soyez na kati mboka na bino boko sentir di bosso boko mona justice et telemi. Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Talandenge justice et telemi. Berthe Djonga na koyibiso ba juge, ba magistrat, ba avocat nyoso mboka na biso to yibi bango libanda te. To yibi bango na brazate ni na poto. Bango kaka moko wana bazalaki na inconscience lobby bango kaka bazakolia bakaniaka lobby bango kaka bazakolia ba fraude lobby mais lelo na éveil moko ekoti ba benga ngo éveil de conscience éveil patriotique et koteli bango ba décider ba trahir lisumboka te ba décider ba kata makambo na sembo tala ndenge ba komo sala justice na elengi nyonso voilà ça prouve à suffisance que nzambe asa côté na makambo ya ona isa mwana Congo longola elamba matanga olata oyo ya feti po kalate ozo sepela na yo la souffrance dans laquelle tu vis tu ne la vivras plus jamais to commune à traverser pour un Congo nouveau plus jamais l'impunité et les antivaleurs au Congo que la justice fasse son travail le changement de mentalité il faut changer voilà. Et là, on a Romano Berthe Djonga, donc Nzambe a pesi biso itinéraire malamu ya kokota na yango na Kana yango a exhorté batu na nzembo oyo po batu nyonso ba kota bazwa conscience ba yeba ke tozo tambola na Nzambe et o Nzamba pesi biso lelo na mboka na biso c'est quelqu'un qui connaît Dieu qui reconnaît que Dieu c'est le roi du Congo. Fachi Beton. Voilà. Merci Moussakoli. Dieu merci les loko mot et sika oza na biso. Ezana batu mususu batunaki. Balobi frère José Nzita. Et yembeli un frère José Nzita batusu ba juger yango kit personnalité ndeko mususu ayebi singa lobi Berthe Djonga moto na Nzambe tuna frère José Nzita
lokola yena frère Mike Kalambai esimbaka te tango bayembaka Congo Uni on dirait moi système ya l'art ezalaki soki ndenge nini wana moko yebi ndenge makambeleka tu soki ya solo la lokuta ndeye moko asali ya ye na compte na ye po kuna ezala aibo contrôler aibo maîtriser situation. Non bande ko ngai batalanga Congo Uni ezalaki kosangisa ba ethnie nyonso mboka na ngai ba province nyonso mboka na ngai ezalaki vraiment important biso nyonso toza na kati na nzembo ngo pour tozako parler sur abat le tribalisme président telemelaki makambo tribalisme biso to accompagner ke na vision wana pour na koloba ke Congo ekabwana te moni so la ndida vocal na ngala yemba betukala kisika mosi beto vanda kintwadi tango akoka bwana yesili te komi moto na moto amema libanga na ye pona kotonga Congo dozalaki mutu nyonso aya na libanga na ye poto tonga Congo tozalaki penza na nzembo wana concentré baluba bayanzi bambala bamongo biso tout osanganaki benangalo ya kai totongo Congo papa wala on a David Bobuya a beta yango pena niveau ya le système ya likolo ya bangala ozomona donc biso nyonso tozalaki na nzembo wana pona kolakisa que tolingi Congo ezala moko mais nzembo o ya Congo nouveau ils ont nécessité batunyo sauter c'est un message que le Seigneur m'a donné alors dita parle et pas que batunyo sobaya c'est un message préoccupation voilà par rapport à préoccupation les akole la mboka na ngai comment tozo avancer te pour ni mboka na biso na kimia kaka te nzambe Dieu passe par celui qui a la passion à mon aki passion na motema na ngana lui na ngano je te donne ce message pesa congolais yebisa ba congolais ba yoka message voilà vraiment merci frère José Nzita tozonga na musique na yo normal to de musique chrétienne lelo na évité aux ana pani préparation à album ou et ça déjà non mais album déjà bimaki depuis décembre le 15 décembre na chaka on a dans YouTube bien que na no bimaki na Kinshasa aya quand bimaki le 15 décembre nzembo moko nde bimaki album eza na 12 titres tango bimi moko wana ezaki juste pour na kobwaka na internet ba comprendre que loko sika ezoya après il y a beta sikoyo na ba janvier février tant na tchango na TV et bandis ko promotion biso yebaki te confirmer koya to ngaki siko na mars a wato proclamer concert moko ya monene kombo nango ça va aller concert yango ça va aller je suis béni nde yango to yako bongisa tant to komika kala début février fin février na début mars boye confinement et entre temps déjà tout tindaki ba cédé na Chine ba cédé ya faut se dire que na mboka na biso culture ya kosoma na nzembo na ba plateforme ezana penate oui parce que ba tunyo sote bazana ba compte en banque le compte en banque et tout ça peut-être sur 100% na Congo tout ça 25% pour ton compte en banque plus de 80 75% ba na ba compte en banque alors ba tuana bazo mériter to tekela ba nka cédé ya boye nde yango mona tindaki ba cédé na Chine l'album au moins ça sawa pour pas biso ko bimisi album il faut ba somba CD à l'accès nando moni CD nango donc soki CD na noyete to muta simbi CD na maboko te amona ko album nanu ebimité voilà donc yango moni na TV zo beta nango bato bazana ba télévision Android bazaza nango na ba TV bazo zwango na internet bazana nango mais bazana ba téléphone aki kalakasa ti lelo bazana nango nanu te yango plus nazo linga ba CD eya bongo to proclamer kambamba kata na concert na Fikine et vous allez entrer au sombika CD na primo comme OK na ko inviter ba kabaka na conférence de presse on a ko expliquer nzembo na ngai na expliquer makambo na ba Congo nouveau après sili nde na proclamer sikoyo bongo na ba mama na ba fiche donc kafumba na ba fiche na ba nzela oyo zapena ke to bana na Fikine après te ke showbiz après showbiz sikoyo to bandi intercommunal na ba terrain et ko yinda mabe pona ko yemba na ndenga usangana te donc na zo bisa bande ko bongama pour calamité biso ko to reprendre ba répétition to bongama déjà et bino bo bongama déjà ko préparer ka mbongo mokie mbongo ngo kuteleka na $5 te et l'équipe 5000 francs te pona osomba CD et l'équipe même pas besoin nyonso na kati tango osomba CD au côté aux album mobimba au côté pe concert au félé ça veut okoyemba bini na concert mais ozongi na CD na yo na ko sepela kutso moyeza to sala ngonde to sala na stade
to so na ba brasserie wana ba tiena bouteille moko sucre fêlé ça veut dire au côté son bise de mozana bouteille noir sucré au meli moi sucré na yo elengi na cédé na loboko donc bana ki sasa na zo biso na obongama to ko sepela après confinement oyo ils allaient elengi do au déconfiner na sucré na loboko bien na cédé na yo pembeni mopanzi nzamba sunga eloko wane salama. J'ai pris beaucoup le Seigneur à Salango et Tokozala Sikamo. Ils ont la kermesse d'Abisso après confinement. Mais tournage de clip, je ne suis pas maudit. Idée nango, il y a qui ça est autrement hein. Non mais autrement parce que nous sommes en bêti le col à autrement mais ils ont guaya. Mais le système voilà style wana ba comme ben ngo afrobeat et comme à la page lelo. Donc ba ivoirien ba zo betango ba betango. Mais ils ont dit style na biso guaya. On a ngaki basala ngo moi moke lokola bango na change qui moi style la télé moi système à chapeau rouge likolo moi plan lokwa netika bango hein pour écouter après moi système donc na kansi bande ko ba pambwa minango na ndenga ko sakana te ça va aller ça ira vous êtes béni o eza boyango on ne se tikali so bat batali